Saki Olingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao Info plus tala pe mona Info plus. Merci à très chers internautes, il y a Info Plus. Tout ça, par rapport à l'actualité, Talabotala, Montezo, Pela, tout ça en permanence à IDPS, Toelini, Toye, Pona, combattre IDPS, c'est pelité, voter pour Martin Fayoulou comme candidat unique et à opposition. Nango tozali awa pozomo nande motozo pela batu batelemi bamsu bazana kati toye tozo ba vina bango pona nini bango ba sepelité ndeko Martin Fayoulou azala candidat unique ya opposition nango tokota na kati po toye ba nini ezoleka kuna pito zo ape ba via batu mususu okati ba via batu toye ba nini oyo bango mbote ndeko ndeko na ngai tokuti awa motozo pela batu baze belé batelemi par ci par là ezapona nini neto ya tozana kanda makasi tozana kanda makasi po eloko président la biso ati ko signer la Genève to sepel na ngata mukiete parti oyo za parti ya peuple biso to nyoka mi pona parti oyo biso to nyoka mi pona parti oyo to bundi makasi pona parti oyo to ko linga jamais to ne ko zo pouvoir to ke tikela Martin Fayoulou oyo parti ne eza même pas implanté dans toute la République donc biso to boy décision oyo président sorti ko nima la Genève MLC c'est Koufa biso to limi en to numéro IDPS ko jamais ko za sima MLC jamais sima SID biso to ko voter kaka Félix soki président Félix a Monica kokokate aloba ata Jean-Marc Kaboun to ko voter président mais bino bolobaki que président Félix alobaki que Moutounio Soba Kocha comme candidat unique à opposition bino boko soutenir mais lelo batien de Martin Fayoulou nengeni bino ba combattre IDPS bozo telemela et là mo na ngina speaker de journaliste ezanini au moni biso na IDPS awa toza na système ba benga pyramide renversée c'est la base qui décide même papa Tshisekedi tango azalaki soki a nommé yo atie yo soki base boy yo okolongwa et ça le kola ndenge mo nde tolobaki toza na suite ya continuité tozo changer le côté le kola base boy mais président Félix il n'a qu'à accepter oyo base lobby soki a boy yo base lobby c'est que continuité ya le père des alités pour na on a IDPS toza na système ya pyramide renversée oyo base lobby yango nde sala maka a supposé président Fachi a retiré candidature na été bino base bokolobani président Fachi soki aza vraiment élu à congrès à IDPS na ndenge na yebe na mayelo azala ngo akorejeté te akoyoka o base lobby pour ndenge tozali na yebisa que les bandeli il y a des orphelins eza na bateau oyo banyoka mi pour la partie oyo eza na mikolo oyo balongwa misala pour la partie oyo bazozela alternance et ko uta na IDPS pour bango nyonso wana si basala na pouvoir oyo eza kaka bisonde Fachi ne mna sali na bango te tozala besoin ya changement ya bilongi na mboka oyo yango tozala besoin Fachi so bokonzi pour biso ba passe na biso sila merci bon maman tomoni pe yo pe mama wa eza yoko ko lobani mama na ko ko loba boye biso ba mama ya IDPS esali biso pasi IDPS ko ko za l'escalier na bango te soki baye ba mati biso totikali to boyango tolobi na Fachi a retiré signature na ye to boyi mbemba to pesa ki pouvoir na 2006 acheki ango wapi IDPS a vota ki ye acheki pouvoir wana IDPS a pesa ki acheki ango wapi biso ba mama nde to vota ki ye ba mama ya IDPS poto zalaki na candidate na 2006 azali wapi to boyi siko soki président Fachi a retiré candidature na yete na bango nyoso ba signaki bino IDPS bokolobani biso tozolo ako retirer loko baza boyi ye moko azomona tolingi pe a démissionner IDPS atikala ye moko tokende na élection machine ezala te tokende na élection IDPS totikala biso
biso moko tozala na parti mosusu akota te IDPS azala kaka ye moko. Merci maman. Tolingi nde na Léopard basali lokola ndenge tomonaka na Léopard olie batia bajoueur oyo bakobeta bien bazwi joueur moko ya lembele bakotisi biso makambo nyonso bambemba basali kuna na bakatumbi na bamuzitu epermettre biso tokabwana na bango bango bakende na ndenge na bango Bible eloba bato mibale so baotambola bazoyokana te esengeli bakabwana bango bakende na fayulu na bango. D'abord nazoloba na bato nga moko nanu naza secrétaire national ya IDPS na l'équipe fayulu nga bayebi nga tina Singapour fayulu bayebi eka na avenue de renseignement na canal kini place akenda oleka bebiso na minute oyo nde tozoloba fayulu nde apesa voix na ye Kimbuta bima lelo vilo ekoma Kinshasa la poubelle fayulu asalaka banki Lambert na Kimbuta l'air toloba bolobaka ke baje na IDPS bafingaka bato na minute tozozela mpona mema bino musika te président Félix fayoka oyo bakombatant balobi soki ayoki yango te tokoremercie ye tokoyebise akena okopema tokopona président mosusu mpe makambo tozoloba bobengaka biso bafanatike lelo bato baya tobengi bango na telefone te parti oyo eza parti ya peuple biso toza neti baparti na bango te oyo président kondima na ye parti ekoma nango fumbwa bato bandimi parti oyo eza ya peuple yango nde bomoni bato bayebo balobi babona bango makambo wana. Je crois bien président Félix aza na sagesse pe azala bien éduqué pa Tshisekedi père na biso akoyoka o biso tolobi pe akosalela fayulu a continuer na ndenge na ye natondi bino botuni otende kona ngai lelo tomoni bino ebela oza par rapport ya nini kanda bakisami awa complot ke kosalama na Genève ya lokuta contre la République et contre l'IDPS. C'est pourquoi oyoki population tomboki lelo awa décision na biso zaboy to rejeter ba dossier oyo ba signé na Genève dossier wana to pasoli yango na minute oyo to yebite biso base toza derrière Félix Tshisekedi. C'est pourquoi oyoka base après avoir toyoki soi-disant oh Fayulu papa Fayulu azana base batuni Fayulu na RFI Fayulu yebise biso base na yo électorale ezana place nini Fayulu azana base te base ezana mopepe mais bino ndenge bayokana ke ezalaki que mutu nyonso bakotia azala candidat unique pona opposition pour soutenir ndeni lelo batie ndeko Martin Fayulu bozoboya tala ces gens là il faut pas basa l'hypocrisie il faut basa sincère na makambo bazo sala baloba nanu d'abord que avant qu'on pèse notre valeur, qu'on pèse notre pouvoir, il faut monter dans la popularité. Après popularité, na peuple peut alanda si ma batouana va voter. Ozo pèse montu oyo azali impopulaire. Azali azangi base même nae d'abord mon toazan à 5% sur le sondage mon tabon pour me faire candidat comme bien bon président signé mais biso IDPS ezalaka pyramide à renverser c'est la base qui décide même si c'est de son vivant ba pesa poste na Mobutu a nommé un premier ministre mais le coup la biso base toboya qui serait dans l'habité IDPS c'est la base qui décide c'est pourquoi on dit les autres aliawa tokoki ko sacrifier jeunesse na biso na mutu oyo et pas mutu d'abord combien batumba Fayulu ko récompenser na biso na eloko nini Fayulu d'abord akopesa biso nini yango to biso bango boy à partir d'aujourd'hui tolingi ko même maintenant président a ça le point de presse a retiré signature na ye dès lors que tokoma lobby soka retiré signature te masere bandi ndenge mususu to boy ba biloko ya Fayulu to yebi Fayulu to yebi te ezali complot mbemba katumbi batu nyonso bakei ko se compléter contre Félix Tshisekedi balingaka yete zaidi ngomba bis oyo basala na Sun City comment mutu oyo basali sondage
Même si le plan international, c'est Félix qui a favori pour les élections de 2018, le 23 décembre. Mais Bokéi n'a compris, n'a pas mis, même le rôle de Balongole va bien valider, à Koki ko séparé. D'abord, Katumbi a sa déclaration le Biboy. Ceux qui a participé à l'élection, tu as constaté par tous les moyens que l'élection s'est maté. Voilà les preuves. Message ni no kopesa. Papa, nana kanda mabe na réalité. Na réalité mutu salinga passe na ba combattant nyonso bazobenga na poto partout. O bobenga kangai. To lobi boye. Il y a Londres partout. En Afrique du Sud biloko etombami. Batu ba piqué crise na Canada. Ba musu bazana hôpital. Batu na minute Belgique et Indi. Na mbujima batu bakati forme. Ah on a eu des pèses moto et pays. C'est pourquoi on a vu bino boy. To boy Fayoulou. Puisque Fayoulou les ali cadeau pesi Kabila. Cela veut dire bazana pour sa élection té. Transition. Donc bayena bazana pour sa transition. Et réellement bateau il faut bazar sincère papa. Chadari wo kende ko pesi Fayoulou. Hein? Un sondage à il faut voir. Il faut voir. Mais c'est comme ça. Félix Tshisekedi a signé. Asali, c'est ça la politique. Félix n'a qu'à battre 7 à quoi il retirer signature. Mais ils ont accès à la démocratie. Mais c'est ça. Ah, démocratie, il faut faire ça dans mon toit, ça n'a pas papa, même Bible le dit que. Oh, attendez s'il vous plaît. Même Bible, on donne Mouto, il y a besoin de ce qu'on a le côté de ça. Il faut que ce pouvoir de Mouto Zanabatu. Félix a signé, mais Bisso base Toboy. Félix a s'incliné à Oya Bisso. Sinon, à Koyo qui réaction, il a écopé la moto pendant 48 heures. À Koyo Gasson. Message, Zabo à l'immédiat, qui n'est pas cette image. Il y a que Bisso, Yogasson, son Yoana Tombo, population, nous se base tout, tous aïe déterminé. Tolingi, tout le monde a quitté à Bokonzi. Comme président, pour le moment, Tolingi, Koyoka, Komba, Fayou lutter. Pour preuve, je t'informe ceci. Na minute batu ya INC bazana kati. Baye pas CG pour passer la déclaration que bazo soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Excusez, on a qui interview à Félix Tshisekedi de Genève. Félix Tshisekedi a dit qu'on s'allait fort et on convaincre ma combattant nyos. Effort. Effort à ben ensemble. Effort à ben ensemble. Bamba sokite moyen to yoka yango to koyoka te. Est-ce que bino ba combattant bino ba kondima mode d'ordre ya ko soutenir Fayoulou? Est-ce que si Félix a voulu retirer candidature, quelle sera la réaction? Ah to longolié. Wana to longolié. Moi j'étais naza congressiste. Ce qui fait que c'est que la législature n'a été tolongolié dans 48 heures. Mbala moko to tche moto moso. Donc biso izama sécurité, to kutia vina biso en danger té, pour tous aller lorsque 36 ans à lite, failli ce qui a outi wapi moto sans base. Batuni na RFI azana base té. Alors bi base neza na diaspora. Faut la permanence. Diaspora ngo pe le bureau, nazo senga kaka na base ya IDPS, ba parti ba chaye maboko to soutenir Fayoul. Papa. Tous les 7 présidents Oyo va signer accord à Genève. Moutali Bosso Mabe, même Baza Mouibi, escroc. Katumbi Aza escroc. Escroquer population. Batunion so, travailler na Kabila. Un, je vous informe, na lingana zanga yelo comme Roya Sabino. Na kati ya salle, s'il vous plaît. Na kati ya salle, c'est Denis Sanga a sali bazo solo na Nemi. Conseiller à Kabila. Bazo Solonaye, Mbongo etambole pas Denis Sanga. Aziba Chombo ya batu nyonso, ayebisi bango boy. Monta eza déjà wa. Samedi kombo ezala ki depuis 19h Félix Tshisekedi favori. Bakay ba désigner Félix siko etikali point de presse ba sala dimanche na 15h, 14h ba donner changer. Yoki déjà que batouana posa na bango balingaka Félix c'était yango tebisi bango boy mise en garde balingaka peuple té bakay ko trahir population biso na minute oyo to yebisi bango boy awa partout nambala oyo to sengi président Félix a retiré signature na ye biso base mbemba et puis to
tokosala lisusu allié na mutu te toboyi association mais INC va comprendre non okosala alliance na oyo alingi biso oyo akosoutenir biso puisque bapesaka motu même okei na banque ndenge oza boye soki okei na banque oza na compte te moi okei kodefa osalaka mosala moko te bakopesa mbongo te bakodefa il faut bamonaka te ozalaka na bonne activité il faut nde bakopesa yo mais yo oza nanu na eloko te oza na bato te même na banque c'est pourquoi soki idps d'abord mondela ezocompte na sur population Félix Tshisekedi aza plus aimé kobanda na capitale baprovince nyonso monde entier bazoka Félix Tshisekedi tala na Canada tala na Belgique tala na Afrique du Sud moto peli France moto peli Belgique donc pour ça na biso ezali que Félix a comme na magistrature suprême a comme chef de awa tolingi koyoka de gauche à droite te à partir d'aujourd'hui Kabila na bananga na ba tolo ba système kabili Mbemba kabiliste Fayulu kabiliste Fayulu bakabiliste amine. Oui. Pour qui dans 25 minutes CG Azoloba officiellement. Oui. Mais jusque là tu as commis déjà dépassé à 25 minutes. Est-ce que vous avez attendre un message valable de la part? Très bien là. Kabuna combattant Makas. Vrai combattant. Tango a biso que teboza la l'aise c'est pourquoi biso awa tozali ba gardien du temple. Ce qui tout le monde a déjà que était ma bezali amona biso bino que bochana CG Azolbima pour appeler ce mot d'ordre. Nyata borto? Donc na minute oyo ekobima kuna ekozala applicable à l'immédiat. Donc eloko na biso ezalaka base. Tshisekedi omo tokendela ye. Le bureau est en communion avec Félix Tshisekedi. Il est en communion. Félix Tshisekedi a Michatin. Il reste notre candidat. Biso tokenda congrès. Tokenda congrès Tshisekedi Félix a bimponatin. Base ne tokenda me lever. Biso nyoso salle. Moi j'étais congressiste. To le bité Félix ne kangira na biso na magistrature suprême. Nano comme président olembi pouvoir yango bando kopesa Fayulu les joueurs moko ngai moko na ko battre rien. Et on a vu ce bino que awa to boy ba gauche droite to linga ka fachi ou rien. Yende kanjira na biso commun et puis na minute oyo yende azoko ba président. Merci. Maman Nana Zolo pardon s'il vous plaît. Bonjour. Parmi ba maman ya IDPS. Nazali combattant. Ya ba maman ya IDPS nyonso tomba combattant. Nazolo baboye biso ba maman ya IDPS to militer tango molai bana bakufi mibali bakufi baleki bakufi bamusu bakangami tobundi kaka pona ko valoriser banini ba valeur démocratique na mboka na biso. Fayulu azali ata na mole ya combattant que je suis akoki ko telema pembe na ngai te pona ko défendre ba valeur ya démocratie. Biso tozoluka démocratie kota na mboka na biso. Toyebi état de droit et kokota. Toyebi quand est-ce que Fayulu a profité à s'infiltrer kati na biso. Lelo bazobwaka na ba chaîne ya ba télévision azwaki litutu pona b'intérêt na e. À cette époque biso to perdre ba combattant awa bibembelala et bembata mokote ya combattant Fayulu et qui kolelama na permanence à IDPS. Donc tozolo baboy candidat na biso aza fachi maboko pembe a dirigeant mboko te a simba biloko ya l'état te soki bango message ya ba maman ya IDPS ya ba maman ya IDPS pour le moment bokoloba nini pas Félix parce que déjà tozoyebisa Félix boy akanisa mukolo tokotaka congrès. Félix alobaki ke ako décevoir ba maman te ako décevoir peuple congolais te yango wana biso tozaka na nsima na ye ezala malgance nyonso basali osi bomona wapi mutu ozali non aligné sur la liste ya bacandidat président okende kovote candidat unique osomona wapi élection na bango bake kosala ezali démocratique te tomoni
Mozito aza non jamais sur la liste ya ba candidat mais a voté. Tomoni Mbemba a voté. Tomoni Moïse Katumbi a voté. Donc Félix était azalaki ka yemoko contre 6 personnes. Tondimi angote. Ceux qui balingi candidature commune, tolingi Félix azala. Félix azala liboso. Ceux qui mutolinga aya tobundisa Kabila. Kozala keo Fayulu est égal à Kabila. Toboyi ceux qui baboyi tokenda non de disperser. Toyebi que peuple congolais azasi mafachi. Na 2011 toyebi que tokenda kabiso moko tovotaka Tshisekedi. Lokola bango bazaina motema mabe balingi te démocratie changement ekota na moka état de droit ekota bazali kobanga toyebisi bango ke batuna Kabila aza témoin batuna Ngoi Mulunda aza témoin bakende na bawei bakende kotuna oyo malu wana ayebaki ke mutu aganyaki élection eza Tshisekedi. Donc à notre époque nous n'avons pas peur à n'importe qui, nous sommes derrière Fachi. Donc on vote massivement. Les 6 présidents ont craché sur la tête de Tshisekedi. Oui, ils ont craché. Yebisanga batu nyonso wana ba opposant wana batata na bango bakufa. Bakufa. Est-ce que basalata 2 jours sans être enterré? Mais Tshisekedi azoko qui ça 2 ans. Pona mboko yo. Azo sibika pona mboko bakundi yete. Siko biso to sepela to voter Fayulu. Wala tolobi Félix ou jamais. Tolobi bon. Fayulu avec Félix Kabili. Sonenge toza to décider il est fait ces ayote to tchakio pour représenter biso Congoli bambongo la biso ba $1 to tchaki pour na Fayulu te on rassira ki biso que au nom du peuple au nom ya mémoire ya président fait Etienne Tshisekedi donc je le salue je garde de belles moments que au koko misabiso na suka yango ne ya koza Fayulu ceux qui camaraderie na poto awa c'est la lutte et l'alternance du pouvoir. Cette fois-ci, IDPS ou rien. Alors, nous sommes babou. On va salir nous na Genève examen contre peuple. La volonté peuple. Donner un meeting à batu tout espoir sur la Félix. Batu nyo soir te ba bangote. Mais on va que ça la volonté à peuple tamukete. Ya no senga donc il va retirer donc on la balongolae. Biso doit soutenir Félix. Ça Félix donc ou rien. Pourquoi il candidature à Martin alors penser vous douter. À la base, vous dites. Non, papa, Tolobi a Bemba, Tangayakiawa. Tant que Katia Nanko. Au moins, il ça, c'est peut-être un point morobo. Pour ma base, elle est il y a des matchs. Je joue morobo, j'attends le classement bien été. Entraîner, supporter, regretter. Non, donc c'est un nez. La côte n'a IDP, c'est quand même plus de 50 fois. La quand même plus de 50 fois, IDP. Âge à 11 ans. Donc, je suis tenu. Parce que la mouton est dans la base. Les gens sont en élection. Ma triché. Est-ce que nous avons besoin de la Fayulu? Nous avons la volonté de la Fayulu. Puis, je vois que mouton est pesé. Nous avons besoin de tout qui s'est fait que les alliés Félix. Nous avons besoin de mais donc, je te dis Félix, partout, tu vois qu'il y a Félix. Tu n'as pas la miquette de Félix. Mais des fois, il y a une vanité. Oh, bah ça, les erreurs. Président Félix na meeting a des attaques à non, tout le temps sur base. Est-ce qu'il y a un rebond de ma faille? On est à Bango, on a selon Bango, mais puis son peuple, tout le besoin, il y a un mois là, nous avons besoin, il y a un mouton de peser. Félix a 36%. Madé Fayulu c'est 5%. Comment vous avez 36? Bah écarté, bah tu mouton à 4%. Mais ça l'a raté. On va saluer la volonté peuple. Tous manifester Kanda. Matungulu yemoka lobaki IDPS eza fille née à opposition te. UDPS ezali maman ya opposition.
comment maman bozotie mopanzi au profit ya bato moko mike mike. Fayulu aza incapable ya kosala ata meeting avec 1000 personnes. Ezali je ya ba politicien de fait, ba politicien ba sala politique pour un accident, baza na vocation politique te. Ba yeko te ki sande politique. Preuve to mona bango bateka ba voix nyonso, peuple a ki bango na chèque blanc. Sikoyo bango bamoni ke IDPS aux affaires mingi ba ozongela ba activité ba odasu ba politicien te yango wana ba rouler IDPS. C'est vrai, signature peut être retirée, on peut signer et on peut retirer. Moi je demanderai à notre président, c'est un homme intelligent, de prendre ses responsabilités. Ce qu'on a une information, beaucoup de sièges provinciaux sont déjà incendiés. Rien n'empêche que Oyezika. Ce qui doit nous temporer pour te que secrétaire à ça, tu peux moi message moi bien la top Congo. Todo senganayo amitié na bino. Ezala kosangisa base te. UDPS c'est nous qui sommes les chefs. Nous avons porté parole il y a ba peuple. On t'a choisi à travers de $1 net ingai. Webi musana sala pour na $1 wana. Je veille du matin au matin pour yo que noko kosunga mutaza pas même ndakala. Ndakala na litaka nana ko gagner. Hein? Le roi va préparer Ndakala, yo obimisi litaka. Vous voulez jouer de nous? Viens, toza kolingayo, mais kokene musika te. Tolingiti 18h. Oh, retirer signature nayo. Ton père ne mettait pas de l'eau dans la bouche pour n'arobo et loco. Tout le monde là bas au rang des Nations Unies baye, le roi baye qui n'a makamboza l'intérêt à peuple te, vient à bino à tellement pas boya. Alors yope pour l'intérêt de la nation. Boya et loco ana. Depuis que mingi bazaki infiltré. Si soi-disant chargé en sécurité à président, à Lungwe président, aye ko salier na bino basala epelo teteba que ça va aventure. Alors retirez yango na malembe. Merci. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus roro. Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala